Amen. Tozali koyamba sikoli liloba na Nzambe na esengo nyonso tu. Telemi biso banso totangi na Luc 3:21. Totangi na kombo na kolo na biso Yesu Christ. Amen. Na Luc 3:21. Comme tous les peuples étaient baptisés, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, les cieux s'ouvrirent. Amen. Dieu est notre Père Céleste.
tika ete yo moko fungula biso mayele, fungula biso motema l'Éternel Dieu, afin que tu comprendre bécriture l'Éternel Dieu. Dengo fungulaki ser na biso bandai koyoka liloba na yo lidi lokola yo bongwani tozali hier aujourd'hui peut éternellement même tika te yo moko disposer mitema na biso pe yo fungula biso mayele to comprendre afin que joie na biso ezala parfaite. Oh nyos to mongo na ko ikosala ezala sans effet l'Éternel Dieu. To senga assistance na onkolo pote yo ko kusaka maloba na yo yo lobi bibaye to misato basangani pona kombo na yo yo zakati na bango. Onkolo toyebe ke lokola yo ko kusaka loba na yo zakati na biso. Tika te yo moko fungula biso mayele yo moko lobela biso travail ton serviteur. Na kombo lekiba kombo nyos to kombo la kona biso Yesu Kristo. Amen. Alléluia. Amen. Kombo na kono na biso komisama. Amen. Pourquoi kitoko ya pesi biso. Ye azali nzambe na mawa. Amen. Pe bonté na ye ezali koumela seko na seko. Amen. Ezali kolouer bonté na ye, ezali kolouer mawa na ye. Na mukanda ndeko atangeli biso ya Luka. Luc chapitre 3. Verset 21. Vraiment ezali na profondeur makasi. Wana Biblia ezolakisa biso ete ndenge nini mabota eyaki ebele. Tout le peuple se faisant baptiser, wana tangu Jean-Baptiste azali koteya, babete mabota nyonso bato ebele bayaki bazwi baptême. Po bayokaki liloba na ye. Amen. Pe Yesu Kristo ye pe ayaki na tango na ye. Il fut aussi baptisé. Mete ye Jean-Baptiste ayebaki déjà te oyo nazo yo baptisé oyo ngakutu na koki na tana baptisé ite. Mais Yesu alobi ete totika ete tosalo ezali juste. Alléluia. Amen. Kunete soki yo ozili batisi yo salo ezali sembo kokisi liloba na Nzambe. Ye lokola mbeka un agneau fala zala imole ye pe fala leka na nzela wana. Akota katikati na libatisi. Mais maintenant, Jésus fut baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Alléluia. Amen. Quand il y a eu baptême, il a quitté que se précipiter à Kende. Oui, bah, monsieur, bazouika baptême, bakena bango. Amen. Amen. Donc, tu as battu belé bazu baptême. Pe mingi baké. Voilà. Au moins, tu étais kokenda kei. Qui a commis déjà Gemena Kuna dans la campagne d'évangélisation. Mais peut si combo évangéliste. Qui kuna commis pasteur. Mais babia Yesu Christ azaki précédé. Si manaye ko zali bati advanda ikaka ne sika wana abandi ko bondela. Oui, zalaki différent na ba misusu. Plusieurs ba bazui na bango mais yetangu yazui la Bible le bete et pendant qu'il priait asuka ki anta bandi ko bondela. Alléluia. Amen. Parce qu'il fallait eloko moko ekokisama. Amen. Avant ya bima. Awela yiko bimate, abandi ko sambela. Et la Bible dit pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Tant que yazala yiko sambela maintenant, ma pata ifungwa maki. Dans verset 22. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle. Maintenant, ba monaki mulimo santo. Le Saint-Esprit ekiti likolo na ye. Pesa la kelo moko ya visible. Batu ba monaki ete oyo yo muto yo eloko moko esalami na bomo na ye. Le Saint-Esprit descendit sur lui pendant qu'il priait. Wana zalai ko sambela. Descendit sous une forme corporelle, c'est-à-dire eza eloko emonisamaki. Comme une colombe, ya iloko na ndeke, oya pembe wana. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, tu es mon fils bien-aimé. Pe mungongo utaki na likolo, lebeto yozali mwana na ngai ya likinda. En toi j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire bon plaisir ya Nzambe nyonso evandikati na yo. Amen. Voilà eloko Yesu Kristo asalaki. Yazalaki modèle, ya Bible avec na biso yaki premier né. Où il fallait akufa pour na place ba premier né nyos.
Yende Jean-Baptiste a présenté, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Kutala mwana na pate oyo azali kolongola masumu na ba. Pe Jean-Baptiste abangaki tanga moni Yesu Christ aye. Boya azaki prophète. Amoni te elomba ndemgo ayinga na baptisé. Yesu Christ habite tika to salo ezali juste. Amen. Ozwa baptême ezali okokisi o ezali juste. Amen. Osalo ezali sema. Mais ko wela te, OK. Alléluia. Amen. Nous omoni te bato belé. Bazi baptême ba bimi basali mangomba minene. Bible beti ya tikalaki ko sambela. Jusqu'à ce que amonaki quelque chose d'autre. Oba misu bazwa kiti. Molimo ekiti. Et putain molimo ane kiti babete zalaki visible. Et moni samaki, amoni te eloko moko ekiti d'une façon corporelle. Tamba tali yango ezalaki lokola ebenga. Une colombe. Colombe azande ko ya tambola mingi okomona ye na bambana mpate amatine likolo baza kotambola sans problème. Mais koko matate likolo par exemple ya loup. Non, sur pas loup ayoki soki amoni colombe tie ta vandi likolo na yo komona mamoka tomboki. Amen. Ko Bible vete biso pe foto na ba nature wana ya ba agneau. Epani molimo ko ya kopema. Awela kité abandi ko sambela. Étape ali boso soko zwi baptême, il faut maintenant ko bondela. Alléluia. Amen. Et étape misato balobete tango ko bondela molimo fwe ya. Tango muslimu ye il faut nzamba confirmer. Amen. Awa nzambe ye moka confirmer d'une voix audible. Alobiete maintenant oyoyo azana bon plaisir nanga. Ko wela ko kendete. Yoyika mwa mukebo yo wana alena bimi déjà. Bokaka kuno abandi ko saba campagne. Te zela. Amen. Sinon okende ko fabriquer. Alléluia. Amen. Dans Jean chapitre 1er na verset 33. Voilà Jean-Baptiste a tatoli. Dans Jean chapitre 1er na verset 33. Abete ngai na yebaki ete, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Alléluia. Kasalobi oya tindaki ngai na baptiser na mai. Parce que Jean-Baptiste azalaki un prophète promis par Nzambe yemoko, pe Nzambe nda tindaki ne ko baptiser. Celui-là m'a dit, ayebisaki Jean-Baptiste, celui sur qui tu verras l'esprit. Oyo komwete molimo ekiti likolo na ye pe etelemi, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Yende azali oyo akobatize na molimo sana. Tanga zo baptize ye. Asilisi baptême. Yesu Christ akendaki te, atelemi kaka wana bandi ko bonde. Ezoyi combien de temps to yebite. Alléluia. Amen. Mais babete lole fungwami. Le ciel est ouvert. Et molimo ekiti. Ezaki loko moko ya visible. Et Jean-Baptiste tango azalaki prophète bayebisaki ete soko moni phénomène wana yeba mutu wana. Yende mutu akobatize baninga misusu na molimo santo. Abete ekiti lokola mbeka pe evandi likolo na ye. Abete oyo atindaki nga na baptiza lobaki tango yo komona yango yebaki mutu wana eloko moko aza spécial. Yende akobatize baninga na molimo santo. Yazalaki le premier né. C'est-à-dire mwana ya liboso oyo abotamaki. Wazaki engendré na nzela na nkolo. Biso tozali ba église de premier né. C'est-à-dire yazaloka grand frère na biso. Mais moka benga miaza frère na biso. Alléluia. Amen. Tango asekwa kalabete va dire à mes frères. Je monte vers mon Dieu et votre Dieu. Vers mon Père et votre Père. Amen. Dans Luc chapitre 4. De l'autre côté, un peu ngolu, la grâce. Année de grâce aux Zamba apesi biso to komona ndenge nini ebandaki. Luc chapitre 4 à partir du verset 18. La Bible dit il se rendit maintenant à Nazareth où il avait été élevé. Alléluia. Amen. Ya bimi siko tango molimo ekoti katikati na ye. Bible bete l'esprit s'est reposé en lui. Et lui sika ya kovanda katikati na. Place à kozwa, ça veut dire que se reposer moi place ya pio.
place ya kitoko ezalaki na kati na Yesu Christ. Il s'est rendu à Nazareth. Ye akende mena na Nazareth. Parce que Nazareth yalaki mboko na David. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a na lignée ya David, azali pe mokonzi. Où il avait été élevé, pas nini ya kolaki. Et selon sa coutume, il entrait dans la synagogue. Puis ndenge zalaki na ye, azaki oyo azali kokende mingi na église. Azali kokende kosambela. Azali kokende na rassemblement, ndenge tozali koya boye. Amen. Mais mukolo wana ezalaki spécial. Oyo bamonaka ye avandika azoyoka no, maintenant la Bible bete akotaki. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Ndeko atangeli biso ayepa telemaki abandi kotanga. Pesi ye buku atanga. Et on lui remit les livres du prophète Esaïe. Bapesi ye buku na mukanda na Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. Wana ya fungoli yanga moni esiko ekomami ete molimo na nkolo ezali likolo na ngai. Ponete ye apakolinga mafuta na tinete na annoncer na sakola une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Amen. Molimo na nzambe ezali likolo na ngai parce que il m'a oint. Apakolinga mafuta epakola mi maintenant ezali likolo na ngai. Bamonaka yaka na ye kaka mais cette fois-ci azwi likomi parce que azali maintenant conduit par l'esprit mais bakolo ba église wana batindi yo lelo yo otanga yetanga azwi likomi wana bete ndenge bozomona ete molimo na nzambe ezali likolo na nga. Molimo wana azwaki yango wapi sima na ye kozwa baptême asuki wana te abandi kobondela sima ne kobondela lolo efungwamaki etango lolo efungwamaki molimo ekita ikatikati na ye ayebaki ete maintenant naza lisusu n'importe kite. L'esprit de Dieu est sur moi. Nakoki kobima maintenant nakoki kobanda musala. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Abete molimo oyo ezana musala nango evandi katikati na ngai. Ezali te pona na ko annoncer kosakola un message de joie. Message moko na esengo. Et que bino ba pauvre bozali maintenant bato oyo bokangolami. Alléluia. Amen. C'est-à-dire na Israël ezalaki na tango moko bakobenga ngo année de jubilé. Année moko ya esengo. Okozala ke ozanga kimbongo olobi bon lelo yo nazwi lupango nanga na tiango engage. Ok pa mutu moko bindeko defisanga mbongo mais nazana eloko ya osimbisa te na simbisi buka lupango. Nake kosala musala soki tango ekoki na koya ofuta mbongo na ona intérêt na yo bongo sima na kosala nini na récupérer buka lupango na ngai. Esala makape mingi yoke ikobunda. Ozokuno ozoke kono kobunda ozokwende kobunda. Mbongo zomona kako ya bato zwaki ezokokati. Mizalaki na année moko ba yango année de jubilé. Alléluia. Amen. C'est-à-dire beaucoup compter depuis mukolo wana onzamba pesaki 50 ans soke koki boyebete mutu nyonso to akomi libre. Ata nazana nyongo na yo nyongo wana esali nini esili. Amen. Alléluia. Amen. Nakoyaka na Bible frère François en tout cas 50e année yango ekoki wana grâce ndezamba pesi biso zongi sabuka lupango nanga. Ako discuter te parce que zalaki oyo ndenge bana ya Israël bazalaki kotambola. Amen. Na mukanda ya ba Lévitique chapitre 25 ba Léwi na chapitre 25 wato sosola babite une année de grâce du Seigneur à partir du verset 10. Lévitique chapitre 25 à partir du verset 10. Babite et vous sanctifierez les 50e année. Bino bokubulisa année oyo ya 50e année. Ce qui est koki 50e année, bikozali loko moko ezali bo santo.
makambo ezalaki uniquement pona bana ba juif na ba na Egypte te. OK, na Egypte na kokiti 50 ans mena zongisa buka lupango na ngawe bango ba yebi yango te. Bon bazalaki kotambola na ndenge na bango. Amen. Mais awa pa zalaki nzambe pa zalaki na bana na ye ndenge kotambola. Ukoka ozala même esclave. Bazuyo bateka yo. Soki ane wana ekoki 50 ans après yo bandaka koza ko compter kaka. To bandi soki ya tura ya soki kweyaki par exemple na 2023 bandi ko compter mais na 50. Alléluia. Amen. Soki kaka 50 ans ekoki Bible lobiete awa balobi vous publierez la liberté dans les pays pour tous les habitants. Amen. Eza ane moko ya liberté. Dans tous les habitants. Ce sera pour vous une jubilé. C'est-à-dire, eloko na esengo. Na defaki mbongo frère Théo, ce qui ça $200. Maintenant, et sili, ako tu nanga lisusu yango. Après 50 ans. Et chacun de vous retournera dans sa famille. Moko na moka ko zonga na libota na ye. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes. Et vous ne vendagerez point les vignes non taillées. Amen. Amen. Eza mukolo ya kokangula. Et Yesu Kristo tango ayaki, tango molimo ekiti katikati na ye. Azaki presete. Abandi ko bondela. Tango abondeli lolo efungwami. Depuis pe lolo ane efungwama ekangama tete lelo. Amen. Biso nyonso tout toza en ciel ouvert. Voilà. Tant que tu lis ici, il faut tozela, tobanda ko bondela. Amen. Pour remercier Nzambe. Pour n'être ya sala qui promesse. Biso pe faut tozala libre. 50e jour, l'année de la liberté. Dans Jean chapitre 1er, verset 17. Yohan, donc il y a malé pour toiba année de jubilé. Yankolo. Année de délivrance. O Nzamba pesi mwana na ye moko na moko. Amen. To profiter na yango. Amen. Jean chapitre 1er, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. Moïse ayaki na mubeko. Mubeko ndepo samaki yaki tango na mubeko. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Maintenant ngolu otoza koloba. Pe solo yaki na Yesu Christ. Ngolu eza nini? Pona biso Bible lobete tous avaient péché. Biso nyonso toto lai bato na masumu. Toaki condamné. Moni mutu nyonso to azalaka na kati na ye na de nature. Oza na nature ya nzoto. Amen. Oza pe na nature ya molimo. Soko jwe ata Noé. Moni Noé, Bible beta trouvaki grâce devant Dieu. Bazali na nature ne pe ya nzoto. Akiko mela masanga na ye kuna alangwe akola la tibulumbu tibo yebindeke nini. Histoire à Noé ezalaki. Wana ezali nature na ye humaine. Mais Nzambe atalaka biso na nature wana te. Amen. Alléluia. Amen. Abraham azaki na ba défaut na ye. Mais jamais mon était tant Nzambe azo solola sur Noé, au solola sur Abraham, au solola sur Moïse, atanga makambo na ye ya mabe. Non. Nzambe alobaka toujours malamu abasali na ye. Amen. Alléluia. Amen. Et dans cette année de jubilé, yokoyi kotangela moninga mabete. Amen. Amen. C'est une année de liberté. Kola lobete molimo elati katikati na ngai. Pa biso nzo to eloko tozali kozela yango wana. Tozali kobondela punite il faut biso tolingi kokende te na ba fable, tolingi kokende te na ba aventure. Faut tozele te toyebete eloko moko ekoti kati na biso. Ko fabriquer molimo sans tout. Tout continue à rebondir. Dans la foi vivante, Christ est en nous. De tout le monde, on a perdu tant que tant ici la parole de la réflexion. Tout est qui a. Le bien été, batuna qui mitina, quoi, bah Christ en vous. Dans la matière, tu as dit que Yesu Christ a kati na biso. Mais la réalité, il faut que biso to kota pe kati na Christ. Amen. Pour na unité za la moko. Et Rwanda, vous allez revêtir. Tant Yesu Christ a zalaki revêtir maintenant akokai ko bima. Aki maintenant na temple muta kokai ko simba yete tape bango ba moni ba ko sentir eloko mususu bango mo bazai ko tanga ba livre na ba melelo muta tawo yo tangela bisonana yo jeune mo tangela bisona livre
côté la matelemi alobete avec écriture wana maintenant molimo ezali kono na ngai pour nani na annoncer bino une année de joie. Amen. 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 Et ça sous mon écoutez. Ça c'est maintenant le jubilé, la grâce. Onzamba zo sala yango maintenant oyo nyonso akondima. To mona kiangwa wete grâce et grâce quand on la reçoit comme grâce. Amen. Pour nous accepter l'évangile de Jésus-Christ ezali kondima. Et te yo zali libre. Oza musumu kite pa no yibaka te, po no fingaka te, po no non. Tozaka basumu ki parce que tozangi ko croire liloba na Nzambe. Amen. Et depuis bakoko na biso. Tango Adam na Eve bango baboyaki koyoka liloba na Nzambe, humanité mobimba. Ata yo botami na yo kovanda no na couvent. Obi na ngai kuna na vandi, na yembaka na ga banzembo, na sambila ga ba chapelet, po na Nzambe oza musumuki. Amen. Alléluia. Amen. Pour yo maintenant obimo comme libre. Tu dois accepter cette année de grâce aux Nzambe pesi. Amen. Puis année de grâce wana ezate année ya mbula moko non. Ezate depuis Yesu Christ ayaki. Depuis fungola ki livre wana. Abete aujourd'hui cette parole s'est accomplie. Amen. Amen. Ti tozana yango to komi bientôt 2000 ans. Eza Nzambe azotikela bato ngolu. Grâce ezana makasi na yote yondi makaka. Amen. Bazo senga yo forte. Ndimela Yesu Christ. Yo ndimete kuna na Golgotha. Okomaki déjà un homme libre. Moko azwaki sika na yo. Amen. De to mona gete na Égypte kuna, il fallait te baboma ba premier né. Ya ba nyama nyonso. Ya ba agneau. Pour nete ba premier né nyonso to bazala protéger. Et pas ni bachaki makila ya ba agneau. Puis Jésus-Christ en tant qu'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il fallait y pas à la sacrifier. Amen. La place nabiso. Avec cette année de grâce. Babingango année à lobiko. Les salis. Les tolbaki comme ça les salis za lokwa bozo qui na boîte sikoyo idindi. Les avandika na mwanzete moko boye bozo tala kaka. Na kokoma to na kokoma te na kokufa to na kokufa. Omona kaka kwe mabele moko bimito il moko boye. Bilobiko yango. Amen. Alléluia. Amen. Lobiko yango. Chance que tu te grâce. Pas biso chance ezalaka te. Na bana Nzambe chance ya. Nzambe apesi yo mena grâce ngolu. Koyiko na ajo bimi maintenant obiki. Tali mai munene pa utaki obete mena lobiko na ngai yango. C'est un jour de salut. Amen. C'est un jour moko ya délivrance. Et eloko ya yaki kote ya yango wana. Ete yo ozali libre. Mutawi kotangelo masumu na yo te. Na makasi na yo ya nzoto te. Kusala effort moko te. Nzambe azotala biso na se ya makila na Yesu Kristo. Amen. Ye tango yo ndimeli Yesu kutu ye Nzambe ndazo yokela yo mawa. Azotala muto azaka kamu. Parce que ye moka komaki muto. Hébreux chapitre 2, na verset 17. La Bible dit, en conséquence, il a dit être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Ba frère na indeza biso to ndimeli loba. Ye atikaki bokonzi na ye, atikaki bonzambe na ye. Bible beta kiti na mokilio na se oyo. Akomi lokola yo, akomi lokola ngazalaki mutu. Papite, il s'est rendu semblable à nous en toutes choses. Celui qu'on est là, Jésus Christ est là qui. Tant que la Bible dit Jésus plaira. Jésus place moko po ayoka ki penzala. Babi Jésus est fin. Aluki na ba figure na mbomezata laquelle on m'avait en tant que Nzambe. Et je qui pe likamuna yango. Kuna na mukanda ya Genèse babiete en tant que mutu. Dans la salle mutu amoni mutu azaka na libe ba Bible bete il s'est repenti même a regretté qui poni na sali mutu azo comprendre kakate. Dit que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Ayoka isu mapasi parce que aza mutu azala ina longi lokola yo azo tambola na makolo lokola yo aza ko yemba lokola yo. Babete en toute chose akomaki lokola biso. Amen. Afin qu'il fît un souverain sacrificateur miséricordieux. Nzambe na biso Nzambe ya kanda. Ayebi ke to kokite. Ngolo ezo l'accepte tien o kokite. Amen. Kotala te onga kosala boye. Onga boye na boye te. Nzambe atala ka biloko wana te. Aza kotala ka kondima na yo. Croyez. Amen. Que yo zali déjà là à Golgotha.
Et pas le biko na biso uta. Pardon na biso. Et maintenant, je suis maintenant venu introduire, annoncer un message de joie. Que vous allez sous esclaveté. Amen. Pour mettre oh nous azala qui na katikati na lisumu, babeta azala qui esclave du péché. Oh le péché c'est le diable. Et nous allons esclave na ye azako ko salo ya lingi na yo. Konyokola yo, kotinda yo boye, mais maintenant kola le bete vous êtes maintenant libre. Et tant que yazako tala yo, bible bete un souverain miséricordieux. Azo yo ke la yo mawa. Et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Alléluia. Maintenant, il y a Zako Longola Masumu na biso nyonso. Au verset 18, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert. C'est-à-dire, yetango yazalaki na seoyo. Ba tentation est comme la Jésus Christ. Tant mususu yo koka yangote. Yama kasi koleka. Maintenant, il peut secourir ceux qui sont tentés. Alléluia. Tant que vous avez un problème, t'allez là Jésus Christ. T'allez là na yo kaka Jésus Christ. Abeti, je suis venu annoncer vraiment un évangile du salut. Butamoko ya lobiko. Surtout dans na Luc chapitre 4 na verset 22. Et pas tozala ki wana simana yeko tanga buku yo. Alors il commençait dans verset 21. Alors il commençait à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Alléluia. Batunyo, surtout, dans la version, tous étaient d'accord avec lui. Premier n'habitude, ils étaient condiments. Tous étaient d'accord dans le bananzam. Ndima le lobananzam, tous étaient d'accord. Oh, nous sommes d'accord dans le lobana Yesu Christo, bazwaki ngolu mukolo wana. C'est ça le premier cas ya condimé. Et ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Batunyo bazalaki kukamo. Malobana ngolu ebandai ko malibo na munoko na ye. Ezaki sous n'importe qui te. Grâce, c'était le pardon, c'était l'amour. Pour l'accepter maintenant, vous allez conduire dans l'âme. Amen. Donc, où est allé les bâtiments sinamolé au centre? Même bisotos à la précédé. Le vrai viendra. Amen. Les ali koya. Etikali nango muke. Etikali muke. Pitango yango koya tokobima maintenant tokei tokote ya kaka ngolu oyo parce que za molimo oyo lati eza molimo na ngolu. Amen. Ete molimo na nkolo ezali likolo na ngai. Nzela o Yesu Kristo alandaki il faut bana na Nzambe nyonso tu baleka na nzela wana. Amen. Yo ko fabriquer te. Amen. Amen. Ndenge ya sala etambolaki faut biso beto tambola ya zande le premier né. Isa timbala mo babatize yo boye. Ale lobi yo wana ozwi Bible ale yo na yo. Ubandi musala. Bible bete le peuple mabota. Obazwaki libatisi babimaki bakeme Yesu Christ atikalaki. Amen. Amen. Ou dans les rassemblements. Ayoka azoko bonde la kaka. Omoni tetango baye ko liba fungwe bango mayele. Kola ebisi bango te ne sortez pas encore, attendez. Amen. Alléluia. Amen. Bozela. Bozela nini la promesse du Père. Amen. Même baye ko liba zela ki. Parce que le même Saint-Esprit oyoyo et qui t'a dit le na Yesu Christ, il faut qu'il t'a dit na yo, il faut qu'il t'a dit na nga. Amen. Quelque chose de visible. Dans Mukanda ya Nombre chapitre 11, na verset 25. Nombre chapitre 11. Ah bah vous parlez de son expérience oyo. Moïse a vivaki dans les 70. Na ba mpako bazalaki na ye. La Bible dit l'Éternel descendit dans la nuée. Wana nkolo ya kitaki na mapata. Et parla à Moïse. Pe ye asololaki na Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui, azui molimo ezaki likolo na Moïse, et les mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, il prophétisait. Amen. Amen.
Zamba kitaki. Nalia rendez-vous. Kuna na ngomba. Tumona yango takiti na ngomba. Pa yemoko Moïse na 70 ba mataki ba kukutana na ye. Bible bite ils ont bu, ils ont mangé. Na présence na Nzambe. Nzambe amemoni samaki kasi ko na Moïse na bango nyonso. Et si manaye azwi molimo ezalaki likolo ya Moïse, pa tiango na ba 70. La même chose pour na biso pe. Alléluia. Amen. Koulou lobete, la promesse est pour vous. Acte chapitre 2, verset 38. Et la ka ezali pour na yo, et la ka ezali pour na ngai, la promesse du baptême du Saint-Esprit. Acte chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous. Ouais, le jour ya Pentecôte. Monete, ba disciple petan ba ebisa ki bango bazela. Ba monaki molimo ekiti kati na bango yaki ezalaki événement moko ou ezalaki komonisama na miso na bato. Bete ezalaki lokola un bruit. Lokola mwa vent moko ya makasi ekitaki. Ba monaki bazwi ba langue de feu. Ba komaki kotatola. Bato balobete eta bato ba langue masanga. Ba monaki quelque chose de changement na bato wana. Amen. Parce que Jean-Baptiste nga moni molimo, Jean monaki. Abete na moni molimo ekiti lokola ibenga. Quelque chose de naturel ekitaki. Alléluia. Amen. Le monaki te Bible bete c'est comme tabaku ko latisa Aaron Ancien Testament l'huile d'onction na psaume kuna. Abete za obima na mutu, basupi l'huile wana tina makolo. Dès que tu as baptême na mai, molimo santo zani il faut pas kitisa ona ba dindiso na mai. C'est-à-dire tout votre être, ezali maintenant au dindi. Tu es maintenant en Christ. Amen. La promesse est pour vous. Aïbisi bango Acte chapitre 2 verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Vous allez baptiser na kombo na kolo na biso Jésus Christ. Pour le pardon de vos péchés, on a bolimbisi masumu na bino. C'est-à-dire bolimo na masumu, bolimbisa masumu ezo te tango kozwa baptême te. Bolimbisi na biso déjà eza na Golgotha. Amen. Tango yo ndimi musalo Yesu Kristo asela ki yo. Yo ndimi message yo ya ngolu. Le message de grâce. Amen. Ozui li pardon na yo. Donc maintenant, les baptisés za ko l'accès, ça li premier pas ko l'accès Nzambe, moi j'ai adhéré. Na ndimi. Dès babaki te tous étaient d'accord. Amen. Bon, nous sommes d'accord dans le manège Jésus Christ, il va se faire baptiser. Et maintenant, ils attendaient la promesse. Alléluia. Amen. La promesse est pour vous. Alléluia. Calamité Zamba au qui sa promesse naïe. Amen. Amen. Tout ça maintenant attend yo biso tozali bato to yo qui message de la grâce. O biso to ndimi yango, toza d'accord. Et tes attentes na liberté, tozui libatisi na biso. Maintenant le ciel est ouvert. Amen. Problème na biso maintenant zalika ko bonde lankolo, attendi sa biso de la puissance là. Babete c'est une promesse qui est pour vous, pour vos enfants. Pour na bana na bino, en aussi grand nombre que le Seigneur votre Dieu les appellera. Amen. Amen. Et la ka na biso tozali kozela. Et la ka ezali pona yo, ezali pona ngai. Il faut yo pe ote ya message de grâce oyo. Tango yo kotondi sama, tokote ya pe ngolu, tango na liberté, toko bisa bato te maintenant vous êtes libre. Amen. Tango toko bima. Parce que on a rassemblement ezali te Nzambe azali ko former biso. Pe biso tozali kobondela Nzambe. Toyaka na rassemblement pona kosala ni koyoka iloba pe ko remercier nkolo kobondela ye a revêtir biso na puissance wana. Il faut y a. Amen. Amen. Et tant que ya, je vous dis que vous allez changer à un autre homme. Babete batwana tant molimo kitali kolona bango et aussi ils ont prophétisé. Batato laki pe les 70 anciens. Batato laki, ils ont témoigné. Yo pe il faut témoigner. Mais vous allez nzela na nzoto te, mais nzela ya molimo. Amen. 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 Dans 1 Jean chapitre 3 na verset 2. La épître à Yohan chapitre 3 na verset 2. La Bible dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Balingami, sasa hivi tuzali bana na Nzambe.
Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Oyo biso tokozala nanu monisamité. Mais lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Amen. Alléluia. Yango tango ekomonisama. Biso tokozala lokola ye. Alléluia. Amen. Semblable à lui. Ndenge yazalaki. Tango limo ekiti, il allait de ville en ville faisant du bien. Amen. Ils ont surtout à côté à ceux qui guérison, il a porté la guérison. Et pas né yazalaki, ba guérison yazalaki ko salama, ba miracle yazalaki ko salama. Bible dit sangomala mo qui annoncé aux pauvres. Et tous l'admiraient. Parce que c'est plein de Jésus Christ. Et nous serons semblables à lui. Amen. Alléluia. Amen. Avant tout kende. Makambo Yesu asalaki, nous allons aussi faire ça. Oui. Ezate ondeke toza komona lelo, ce n'est pas ça. Bible dit attendez. Restez dans la prière, dans les rassemblements. Et pas ibozali bo continuer. Ezasu musikate. Zamba ebisa frère Frank tango action ekobanda, je vais vous parler encore. Amen. Na koyebisa yo. Alléluia. Amen. Tout le monde a été le discernement nécessaire. On est à la teke, mulimo ekokota ya diable a profitaka toujours. Ya bazo la biso ndenge nini asala même na mosakoli. Comment il a agi pour ne tango makambo ekomoni sama. Ça sera visible. Et ça eloko akobomba mate. Dans 2 Corinthiens chapitre 1er, na verset 21. La Bible dit, et c'est lui qui nous a affermis avec vous. Oya lendi sibiso nabino. Pour lendi sezande genino, moi na rassemblement to yaka kozoba enseignant ezako lendi sa ko affermi. Et na ba groupe charismatique yako sala affermissement. Amen. Bazo préparer yo. Et qui nous a oint c'est Dieu. Maintenant oya pakoli biso ezali nzambe. C'est les simana yo kozwa mateya. Na kati ya rassemblement. Zambe fo apakola yo, achelo epakolami. Dans un moment où maintenant nous sommes dans l'attente, mais sous la prière, sous le ciel ouvert. Pour n'être l'eau le ciel fungwama qui depuis Jésus Christ abondela ki. Maintenant tozozela. Babete il faut nzambe wana akoka lisusu pe kopakola biso na mafuta wana. Babete yende akosala yango. C'est Dieu. Déjà likamuna mutute. Ya omoni Jean-Baptiste alobaki te. Ah, oh mutoyo, tamumbeka ekokita likolo, ebenga ekokita likolo na ye, c'est lui là qui baptise du Saint-Esprit. Nanzoto azalaki mutazwi li baptisi, mais il était Dieu. Pour baptiser du Saint-Esprit, c'est Dieu. Cet homme-là, c'est lui, Jésus-Christ. Et c'est yende kwa oendre biso. Oya ko baptiser du Saint-Esprit de Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est lui-même le Dieu vivant. Amen. Croyez cela. Amen. Pour le moment, vous allez battre, vous allez affermi. Vous allez l'indissam. Mais Kalaté, vous serez changé à autre homme. Kalaté, vous allez revêtir véritable baptême du Saint-Esprit. Il faut la visible. Amen. Batouba mona. Par la grâce, parce qu'ils étaient même étonnés. Oui, mais Kevin, tout le monde a regardé comme il commis. Mais bon, Dieu va prendre ça. Amen. 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 C'est Dieu qui va te oindre. Maintenant, au kokota en Christ. Une nouvelle créature. Mutuna sika. Les choses anciennes sont passées. Amen. Vous allez voir les lois, nous ambassadeurs grâce au président de la République. Ma cambo est changé. Beaucoup de choses regardent quoi. Attends, nous sommes au collant et pas na mon oeil comme difficile. Amen. Amen. Pour nous assurer mututé au comme mutu yabat. Amen. Mais aux assurer yo mokote tu deviens maintenant l'homme de Dieu. Un homme avec Dieu. Amen. Il sera oint kati na yo. Bible dit il va se reposer en toi. Amen. Parce que quand on a été le Saint-Esprit, s'est reposé en Christ. Dieu était en Christ. Dans Mukanda à Jean, Jean chapitre 7, à partir du verset 46. Voilà, tu as un peu en attendant d'endengue siko Yesu Christo. Ezeka na année à grâce te mais na munoko na épée ngolo ezalaki ko bima. Nous avons deux choses, année na ngolo
c'est-à-dire Nzambe apesi mutu nyonso chance kwa koyoka liloba na ilaka ondima yango peso ko ndimi yango azotondisa yo na molimo peso ka tondisa maintenant en toi maintenant sont les paroles de grâce qui vont commencer à sortir makambo eko bimakati kati na yo ezali siko makambo mususu au côté elle sune kubité ya late au côté ya maintenant la parole de la grâce liloba na ngolo awa batindi bakende kokanga Yesu Christ na verset 45 ya Jean chapitre 7 batindi ba huissier bokende bokangela biso mutu wana au verset 46 les huissiers répondirent jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alléluia. Amen. Tant bakutani na Yesu Christ bango bakenda bakanga ye. Voilà. Mais Yesu Christ abandi koloba. Ba huissier batali balobi non. Akbako yebisa batwana peut-être bino botindi biso ka botindi kaka malobo ya zoloba. Wana za mutu te. Voilà, amen. Tokanga bato ebele, toyoka bato ebele, mais tangu toyoki ye, aucun homme. Alléluia. C'était Dieu qui parlait. Amen. Amen. Et Nzambe maintenant a touché mitema na bango. De monite que tango Paul azalaki koteya, Bible bete Dieu, Nzambe, ke ko toucher mutema. Ko toucher mutema ya sœur wana Lydie. Koyoka na matoi, mais ekokota na mutema. Amen. Babete tala bosakana te. Toyoka, mais oyo toyoki, ce n'est pas un homme. Babete aucun homme. To sambisa batu, toyoka batu, biso za ba wisi za ba nani. Ba oyo so ba sambisa yo, ba ngonde ba komaka. Tokenda ba justice kuna. Omona ba ngonde ba komba tata na yo. Omono bo sali nini? Obwe tout ba juge ba zo sambisa yo ya komaka kaka. Babete maintenant na kolobo ito yoki c'est Dieu. Aucun homme n'a parlé comme cet homme là. Amen. Pourquoi ils sont autour ils ont bimana kati ya muto yo ezali Yesu te ezali Nzambe. Amen. Ndazali kolo. La verset 47. Les pharisiens leur répliquèrent, est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Alléluia. Amen. Mais bino ba ici maintenant, bino pe azimbisi bino. Papa bino o nanto mona boite. Bino pe bokomi batunaye. Y a-t-il quelqu'un de chef ou de pharisiens qui écrit en lui? Est-ce que bomoni biso ba kondi na bino? Est-ce que mogo na biso bomoni ake kuna akondimela yi? Pour n'être bino maintenant boko ko lobete muto yo nanu. Toyoka mutandengwa ati c'est-à-dire même bino ba continue bino boloba boité et ils étaient contents pour n'être bango ba konzi tout moko andimela ki Yesu Christ azati bon mon biso ba konzi tondimeli été na verset 49 mais cette foule qui ne connaît pas la loi ce sont des maudits. Alléluia. Amen. Ko bango banganga nzambe babete bato nyoso bandimeli Yesu Kristo bango bazana elakela mimabe pa bayebi mube côté. La Bible dit une malédiction sans cause et sans effet. Amen. 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 Muto nyoso plutôt nde bango nde bazana elakela mimabe pona bayebi liloba te. Muto nyoso toi azali na kati ya parole de la promesse te. Na parole ezobima na monoko na Nzambe te, il a la malédiction. Tout le monde a dit que heureux o bazali ko yekola. Ni bango balobete comme bango bayebi te. Ils ne connaissent pas la loi. Mais il n'y a pas été moubé que si nous sommes maintenant dans la grâce. Mais bango bazala qui bloqué. Tous ceux qui sont dans la grâce, pour sont dans la malédiction. Mais pour Nzambe, tous ceux qui sont dans la loi ne peut pas vous amener au parfait. Amen. Amen. Tous ces géants-là, les pharisiens, les scribes, ils ont là qui mais bango nde baza ko pesa bino théorie ko la crete yonde olandi batwana ozula bango pona nini parce que kuna malédiction ezali. Non, c'est plutôt nous sommes un peuple béni. Amen. On kola le ba ki te heureux esengo soki beaucoup appliquer makambo ya béatitude. Bato bayebi baptême, bato bayebi repas du Seigneur, bato bayebi lavage des pieds. Vous êtes les hommes heureux. Amen. Esengo.
Mais mutuna mukilazo monete non, ce sont des bango tamba kota la biso babino. Monde balobisa ba traiter qui même Paul. C'est une peste. C'est-à-dire oyoyo de loko ya mabe qui puisse exister. Oh Paul, c'était lui un homme béni. Amen. Dans la présence de Dieu. Paul avait été pour les uns, tout a une odeur de bonheur. Tout en vous, tu n'as dit dans 2 Corinthiens chapitre 2, dans verset 16. 2 Corinthiens chapitre 2, dans verset 16. La Bible dit aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Amen. Dès que vous allez, tant que biso mena tozali kati na Yesu Christ, tout tant que tokokota kati na Yesu Christ, toko dégager pour les uns, c'était une odeur de mort. Bako mona oyo bato baza ko memande solo kokufa. Mais pour les autres, ça sera une bénédiction. Amen. Boyebi te tango ya deli jaki tango na Noé. Maye kosalaki nini esopanaki. Kaka mayi wana, c'était une bénédiction pour Moïse, pour Noé. Mayi yango etomboli na bwatu na ye, ti komema ye pa ngolo ezali. Amen. Amen. Mais même mayi wana, c'était une malédiction pour les autres. Amen. O batikalaki. Anaja no bandimaki te ti alembi ale akufaka akufa. Même na Égypte, tant ba na Israël babimaki na kati ya mer wana. Mer ezalaki na deux bénédictions. Pour na ba na Israël bakati yango na makolo, c'était un peuple béni. Amen. Ils ont dégagé un esprit de vie. Mais au balanda qui est bato na Égypte ba koti kaka na nzela pe mulongwana, c'était la mort. Amen. La même eau qui est une bénédiction pour les autres peut être aussi une malédiction pour les autres. Et on coule avec j'ai mis devant vous. Bénédiction et la malédiction. Oya kondima, celui qui croira. Alléluia. Celui qui croira. Oya kondima. Et ça pourrait maintenant ya kondima. Beaucoup de gens croient en Dieu. Batu ibele bandimela kamango nzambe. Ebele. Basé ebele, so ke mutu so biso ke ngana sambela. Amen. Amen. Mais peu déjà croient Dieu. Batmuke bandimi nzambe. Et ça différence. Croire en Dieu et croire Dieu. Des diables croient en Dieu mais ils tremblent. Il ne pas croire en nzambe. Mais oyandimi, celui qui croit Dieu, lui croit comme dit les Écritures. Amen. Amen. Alléluia. Dans Jean chapitre 7, dans verset 38. Celui qui croit en moi comme dit les Écritures, dans verset 38. Le fleuve d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 38. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme disent les Écritures. Alléluia. Ndenge likomi et lobby. Au moins, les bateaux, bazalaki vraiment na confusion. Celui qui est pas dans Jean chapitre 7. Maintenant, dans verset 50. Nicodème qui était venu de nuit vers Jésus. C'est-à-dire, dans le groupe de Nicodème pas zalaki. Et qui était d'entre les leurs. Azaki pe katikata ba kondiwana. Ayebisi bango. Notre loi. Alléluia. Amen. Yazaki na grâce. Maintenant, mubeko ya biso. Et kondanaka mutu pe so ibino boyoki ete. Alléluia. Bite ifongi be biso betoke ndeko yoka. Amen. Afin to condamner mutu wana. Il répondit, es-tu aussi galiléen? Est-ce que yo ozali pe galiléen? Ba tourner ba même Nicodème. Et le bandi liboma toni. Kwa biso to ndeko yoka mutu wana. Okomi mutu ya Galilée. Examine et tu verras que de la Galilée il ne sort point de prophète. Alléluia. Abete examiner otala. Omoni te na Galilée, prophète abimakate. Mais babosa na kite likomi faut ekokisama. Amen. O nyoto ezalaki na Yesu Christ elaki nde likomi nde ezalaki kokokisama. Parce que bayebaki likomi te. Soko tali mbotama na Yesu Christ, kobotama na ye, Michel alobaki on a Michel chapitre 5 verset 2. Babeta kobotama na Bethléem. Oh toi petite Bethléem, de toi sortira. Alléluia. Amen. Celui qui va paître
Il y avait une promesse pour Bethléem, la maison de pain de Dieu. Amen. 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 Kobota manaye et kobota mawapi kuna na Bethléem. Michée chapitre 5 verset. Pour que l'écriture soit accomplie. Amen. La tine te li combien kokisa. Parce que kumama ki déjà. Yo moni te tangu bazo sa recensement et bungaki était Marie na Joseph bazonga na Bethléem. Ba uva na Bethléem te, mais alaki mboka na papa baki mutu na mutazonga na village na ye. Akende ko se faire inscrire. Et tant ba komi kuna Yesu abotami pour que li komie kokisama. Amen. Ki abotama ki na Bethléem. Amen. Amen. Mais kobotama babite boka botal muto ya botami na Bethléem. Mais ba yeba kite non. Li komi pe le bakite il faut kende kote ya na Galilée. Mais na ministère na ye ya Yesu Christ. Selon les Écritures, il fallait aller na Galilée. Amen. Mais batouane bazalaki koyeba te, bazalaki kososola te, ils étaient bloqués. Dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 12. Matthieu chapitre 4, verset 12. Jésus a appris que Jean avait été livré. Wana Yesu Christo yokaki ete Jean-Baptiste ye babomiye se retira dans la Galilée. Alléluia. Amen. Alongwe pa inaze kuvanda mena ke na Galilée. Mibango ba yebaki te zalaki nde likomezo kokisama. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire des Zabylon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe les prophètes. Alléluia. Amen. Pour ne te likomie kokisama, le peuple de Zabylon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentiles, ce peuple assis dans les ténèbres avait une grande lumière. Amen. Amen. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est élevée. Maintenant, les communautés, il fallait écouter. Il y a des prophètes, mais comment mater que prophète moko akobima na Galilée? Non. Mais tant que Jean-Baptiste a sali a koufi, ba livré, maintenant il fallait qu'il na Galilée. Pour ne pas qu'il ne kobanda musala na yekuna. Atiki mboko na Nazareth, afin que le commis ekokisama. Comme bato bazali ko croire te comme disent les Écritures, ba yebaki yango te. Ezaki eloko elekeli bango kaka boye. Amen. Babite examiner. Prophète ni na kobima na Galilée. Mais prophète abimi na Galilée te, auti na Nazareth, akie kote ya na Galilée. Likomi ekokisami. Amen. Il sera appelé Galiléen. Amen. Amen. Jésus de Galilée. J'aime l'homme de Galilée. Amen. Akei a changé. Akei na ye kobasala musala na ye. Même kokufa na ye, il fallait selon les Écritures. Batambuti eti à la fin de Golgotha. Ce que tu vient Hollande, puis ma histoire au communauté, et c'est là que sika oyope, Abraham a kenda ipona sacrifier Isaac. Kula bina etika na Jérusalem kenda à l'extérieur. Alléluia. Ezaki pembeni. Na ngomba na morija. Kende kuna sacrifier lenga mwana wana. Mais véritable Isaac, c'était Jésus-Christ. Amen. Et il fallait toujours sacrifier là à Golgotha, le lieu de la crâne. Mais bateau, on ne croyait pas comme disent les Écritures. Pour ne pas voir que la loi, la loi. Loi est le baguette qui a robota mana Bethléem. Mais ma bossa ni pe babete, il fallait bateau bavandi na Zabylon, ou bateau bavandi kuna na Nephtali. Bakwa komona une lumière. Bakwa kozwa pole. Parce que Jésus-Christ, c'est lui la lumière du monde. Bazala éclairé maintenant. C'est pourquoi mon était la vraie foi, c'est croire comme disent les Écritures. Amen. Mutuna mutazana ndenge na yakokanisa. Mais bato baza ko croire ndenge likomi lobi. Croire comme disent les Écritures maintenant. Baza wapi. Amen. Est-ce que Galilée peut sortir un prophète? Mais il y avait un prophète qui prêchait là. Selon les Écritures, il est venu de Nazareth, parce qu'il y a une lignée, il y a David. Nazareth, il y a mboka oyo ya David. Il y a zalaki mukonzi. Mais mukonzi moka koti ya komi kote ya, parce que kumamaki.
Et c'était la loi. Ma comité. La vraie foi, c'est de croire comme dit les Écritures. Amen. Et tant que pour les uns, c'est une odeur de vie. Pour les autres, une odeur de mort. Ceux qui ne croient pas à la loi, ce sont des maudits. C'est ces maudits-là qui ne connaissent pas la loi. Nicodème a dit, mais oui, mais on ne peut pas l'écouter aussi. Amen. Parce que la loi n'a pas le bien. Lui, il s'est mis aussi, il dit notre loi. Et le but est bisopeto kendeko yokaye. Parce qu'il ne croyait pas comme disent les Écritures. Amen. Et puis le but est oh yo bandimi lokola likome lobi. Le fleuve d'eau couleront de l'air saint. C'est-à-dire ce sont des torrents de bénédiction, les baptêmes du Saint-Esprit. Ça sera une puissance. Où ils allaient quoi quand na lingomba moya ko maîtriser sous mutute. Dans Jean chapitre 8 verset 12. Jésus prit la parole. Joana Yesu azili loba pa ebisi bango. Il dit, je suis la lumière du monde. Alléluia. Abingai nazali pole oyo na mokili. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Oyo azali kolanda ngai ye akotambola katikati na ténèbres te. Mais il aura la lumière de la vie. Amen. Eza pole. Monete grâce eza makambo par exemple Abraham ayebaki. Na o Moïse ayebaki tangu seza ndenge mokote. Amen. Noa zoika ikitenya ni makambo nkola yebisaki asali nsala ekoki. Abraham pasala kyo ya ye, Moïse pasala kyo ya ye. Babete la lumière du message va progressive. Kindaka malema. Moïse ayebaki te tata nanga azalaki Abraham azalaki ba promesse zalaki. No ya vivaki Abraham ayebaki yangote. Mais biso tokomi na temps oyo yonkola fungolele biso liloba nyonso. Amen. Nous sommes vraiment le peuple le plus heureux. Amen. On doit atteindre maintenant le sommet ya liloba na Nzambe. Na mukanda ya Proverbe. Proverbe chapitre 4 verset 12. Proverbe chapitre 4 verset 12. Verset 18. Les sentiers de juste est comme la lumière resplendissante. Abite nzela oyo ya bayenge medi, ezali lokola pole oyo ezali komata. Dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Alléluia. Éclat na ngwe kendaka malembe. Moni même lingombe tamboli na 7 âges de l'église. Makambo bat bayebaki na âge ya Éphèse. Biso toyebi yango. Amen. Amen. Ba âge ya Smyrne tout ça. C'est-à-dire que biso tozali maintenant na kati. Maintenant totondi lumière nyonso tout. Toyebi justification. Puis il y a une litère qui bloqué la justification, mon juste vivra par la foi. Et puis il y a dans la sanctification. Puis il y a le baptême, il y a le don de l'esprit. Maintenant il y a l'ouverture de la parole. Amen. Amen. Quand on a ceux qui beaucoup l'anangai dans la parole prophétique. Beaucoup zanamulilité. Je suis une lumière du monde. Les messages prophétiques c'est l'ainsi dit le Seigneur. Amen. L'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Abete akosa le lokote, soki ayebisi, mumbu mosali na yi. Tout ça là, tozali maintenant le peuple le plus béni. Où azong c'est sur la totalité de la parole. Amen. C'est-à-dire toza bateau toza affermi. Maintenant tozo tika la kaka dans le ciel, prière au ciel ouvert. Tozali causer là. Toza la précédé. Le Seigneur veut nous bénir. Amen. Amen. Boya kaka na rassemblement boyo kaka un jour obima watie changer un autre homme. Amen. Nous asu yote. Mutu mususu. Kula robete je vais vous revêtir. Amen. Jésus a dit précédé batu belé bazai précédé bazuka baptême bangwana bakei. Mugana mwa ko sala lingomba na ye. Mugona mwa ke ko tambola ndenga lingi. Menkula robete attendez. Amen. Attendez. Inanzela wana Bible bete lumière ezalaka croissant. Amen. Biso toyebi makambo elekai na tangu na Noé. Biso toyebi makambo elekai na tangu na Moïse. Toyebi makambo elekai na tangu ya Abraham. Amen. Et nous sommes maintenant au temps de la fin. Amen. Toyebi makambo elekai na tangu na Paul.
Mais Bible bete bitu bala musi le loi Abraham babite tala bato banane. Akobete na yebi noté. Amen. Pour les qui toutes les nations seront bénies en toi. Amen. Amen. En dehors ya ba juif, ce sont tes enfants aussi dans la foi. Amen. Dans la foi qu'on dit moi Abraham. Mais Abraham je ne vous connais pas. Mais biso to kolbete to yebi ende koko na biso na kondima. Amen. Parce que cela nous a été enseigné. Liloba oyo ezali kokendaka croissant. To comme na tango maintenant le Seigneur va aussi restituer la plénitude de l'esprit. Makam. Donc molimo ezalaki na Yesu Christ, ndenge tambolaki na Yesu Christ. Il faut se manifester aussi en nous. Amen. Dans peu de temps. Tango ezali susute. Pour Nzamba se pelisa biso. C'est un message de joie. Amen. C'est un message de grâce. Amen. Une année de grâce du Seigneur. Et manobo ezako bima katikati na nkolo Bible lobete mutu nano yoka yango te. Bayebi si ba wisi pardon. Aucun homme n'a parlé comme ça. Amen. 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 C'est-à-dire que c'est Dieu qui parle à cet homme-là. Et nous aussi, quand nous serons revêtus de la puissance d'en haut, Bible lobete on ba komema bino na ba tribunal bino bokolo bate. Mais l'esprit de votre Père parlera. Amen. Amen. Pour bientôt. Mais nous sommes maintenant à ciel ouvert. Tozaka kozela. Et pas tous qui battent moi ou dans les rassemblements. Dans Apocalypse chapitre 3 verset 22. Tovandiwana. Ceux qui ont des oreilles écoutent ce que l'esprit dit à l'assemblée. Tozali koyoka. Kubimana biso, il faut tous la revêtir. Il faut batuba mona. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience. C'est quelque chose de vrai. Et ça, c'est ce que vous avez fabriqué pour le moment. Non, bisous vous fabriqué. Dans Luc chapitre 8, verset 10. Luc chapitre 8, verset 10. La Bible dit, il répondit, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Amen. Mais te pour na bino, ngolopesa melibino, une grâce. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole. Alléluia. Amen. Enfin, qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, qu'ils ne comprennent. Mais pour vous, c'est une grâce. C'est-à-dire que c'est force na yote. Kono dondo lobiote ongai na salibo non yo yoka kaka ko yoka na yo po ezali kaka grâce o Nzamba za kobenda yo na esika o. Amen. Bible bete aucun élu ne se perdra. Nzamba ko sala kaka mo eloko moko boye e ko sala maponete yokuka ko yoka liloba oyi. Simona yo ko yoka Nzamba bete a promettre yo abina yote ayemoka ko tatola na miso bat. Celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis tout mon plaisir. Amen. Le Dieu du ciel. Akozoyo iloko yokokanisa te ke oyo ozali Nzamba zo sepela na yo te. Non, Nzamba talaka biso na nature na biso te. Là c'est la loi. Ba pharisiens ba kotala muto ya ibaka te, afingaka te, atambolaka lokola soki na otambola lokola sango. Non, Dieu voit sa parole en lui. Babite tous ceux qui ont cru en lui étaient d'accord. Amen. Tous étaient d'accord de la parole de la grâce. Maloba ona ngolo ezalaki kobima balbaki te ndiyo. Eza ngolo. Abete pona bino boye ba makambo oyo. Éphésiens chapitre 2. La verset 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Vous n'êtes bino bobikisami na nzela na ngolu par les moyens de la foi. Alléluia. Na nzela ya kondima. Ezali grâce. C'est-à-dire grâce ezali loko yo sali na makasi na oyo. Bapesi yo yango, bapesi yo attendre la main. Il va au moyen de la foi. La foi vient de ce qu'on entend. C'est une année de grâce du Seigneur. Il y a n'importe qui t'est année yangolu, yankolo. Bobiki sami na nzela yangolu. C'est-à-dire Nzamba ebakio, Nzamba sali au grâce. Kutala oyo zalité, mais Nzamba zomona kati na ozana objet de valeur. Amen. Dilobana ye. Il dit, il en est ainsi de ma parole. Isaïe chapitre 55, verset 10. Isaïe 55. Oui, bien, écriture n'a tout temps, mais ils ont la profondeur, makasi.
Isaïe 55, verset 10. Bible le Bible, oui. Comme la pluie et la neige descendent du cieux, habite le kolambola, pe neige, et qui takakuta na likolo, et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au sommaire. Et tembula tango beta kaboiza ko kita. Eza pone te pesa bilei. Alléluia. Bato bakona ki ba sepela. Ainsi en est-il de ma parole. Alléluia. Amen. Ainsi en est-il de ezali lokola liloba na nzambe. Ezali liloba na mutu te. Il faut yoyoka liloba na nzambe. Elle ne retourne point à moi sans effet. Et gozonga pa na nzambe te soki esali musala na yango te. Liloba na mutu te, liloba na nzambe. Ah, eza très capital. Maloba nyonso bazali koteya bato ezali liloba na nzambe te. Amen. Amen. Bible bite nkolo asalaka eloko moko te. Amos 3:7 sans voir révéler son secret à ses serviteurs le prophète. Amen. Liloba na mosakoli azali la bouche de Dieu. Amen. Ainsi en est-il de ma parole. Oyo aza koyoka liloba na ngai. Mi bato ebele bakoyoka na yango liloba na nzambe te. Et oyo aza koyoka liloba na nzambe te, Bible bete liloba wana soki yo aza koyoka yango, il faut ezonge pa na nzambe soki esali musala na yango. Amen. Abete la promesse pour vous, pour vos enfants. Lokola yenda alobaki yango, promesse wana faut ezonge pa na nzambe soki ekokisami. Amen. Ekokisamaka na bato bazali koyoka liloba na nzambe. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Amen. Liloba nyonso ezali liloba na nzambe te. Non. Yo faut la vraiment pas liloba na nzambe ezali. Na Romains chapitre 10, tokoko soki sawana. Saloma. Romains chapitre 10. Toyoka kondima. Na verset 17. Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Kondima ezali koyoka na koyoka. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Faut à la cire le globo bazako te yo yo vient na place ni. Ça doit être un message prophétique. Amen. Parce que là il y avait un prophète promis, c'était Jean-Baptiste, na ibande na lingomba. Et à la fin, il y a aussi un prophète promis. Amen. William Branham. Qui nous a amené le message de tous les côtés. Croire comme dit les Écritures. Amen. Ibabete liloba wana kondima wana ezana promesse wana ekozonga na nzambe te soki sali musala te. Mais comment entendre-t-il s'il n'y a personne qui prêche? Bakoyoka ndenge ni so muta koteya bango azati. Et bien qu'il soit beau les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Amen. Et c'est pourquoi moi il est dans le rassemblement, cette bonne nouvelle nous est annoncée. Amen. Et la Bible dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Bafungoli même internet, connaître moko na moko akwa koyoka le bon. Tout père de grâce oyote. C'est une année de grâce du Seigneur. Nous sommes vraiment à la fin du temps de la grâce. Et qu'on a le beaucoup zonga te soki botondi samite. Amen. Liloba na ifu sala ife. Alléluia. Et ko zonge pa na soki yango esali musala na yango. Musala na yango ezali nini? Yo soko zwi libati si vanda zela. Dans le ciel ouvert, continuez kubonde la nkolo. Jusqu'à ce que moli mwane ko kita lokola mbeka. Amen. Puis maintenant ceux qui obimi, Bible veut obima nini okekote ya la grâce. Amen. Partout kotambula et vous allez ngolo likolo na ngolo. Amen. 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 La Bible témoignait qu'il y avait la grâce qui sortait en Jésus-Christ. Les guérisons, le bonheur, que Dieu vous bénisse. Amen. Dans le Saint nom de Jésus. Amen.